Oye ba famille mobile no malamu mingi. Osokena na belle famille na yo quand bon visite. Mais papa, ça c'est ma vie privée. D'ailleurs, on a habité pour Annie Tozolo Belango Boyo. Princesse, oh bandelelo moko limbisanga. Je ne sais pas en fait, au salinga nini na limbisa yo. Nazande combat na hote. C'est vous. Quoi? Princesse, au sein de combat na ngate comment? So moni na ye awa. Naza besoin ya solution mambo ngana na sali peno. Olimbisanga. Non, ne pas limbanda ndako nanga. Et sans le savoir, tu es tellement sorcière. Nalobi na ngai, po eza vérité. Ngana yo toza mwasi na mobali. Hein? Patricia, nana zoki yo na mboko ya. On a supporté yo ba makambo dele. Yo zwanga na mboka te. Loko nga na komi ko papa, grande fille loko nga boy. Papa na sokoli ma ya tongo. Na yo luka bino kapola kosala mutu makabu. Mwinda babomba kama na sea ya kitide. Na se ya mesa ni matana mona likolo pona komona zela na liboso na yo eza na biloko mibale eza na liwa pe eza na bomoi tangu nazolo ba pe boye nzamba azoyebisa ngai ke il faut passer na délivrance pour la finale parce que namoni molili ebele namoni kufa ebele ezo dominer na kati ya finale. Centre hospitalier Mosono, là où chaque vie compte. Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours au centre hospitalier Mosono. Situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère. Redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaouka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie Goretti dans la commune de Kalamo à Kinshasa en République démocratique du Congo. Mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromesi na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na monsieur ya munene. T'as la trône ya ba marié, à table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce qu'on a tout. Ah, ma pote
tokoli ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de day, nyonso ka awa na Juleric House. En tout cas, bato ya ki ba mariage na biso nyonso to mettez en bas. Parce que tous allons le metter. Merci Juleric House. Hey, alors là, Juleric House. Pendant 7 ans, moi la période. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon bras est au bout de ta tête, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là, on y a aussi un so à tout ça la nuit pour la tout c'est où pour nous. Bandeko Babolingo, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité, votre confiance, vos remarques au bozo tikate ko sala biso pour la évolution, il y a émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Un grand merci na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors officiels, il y a Chebiso Télévision également cette émission Bravo Jésus-Christ, une émission qui aide beaucoup de gens, il y a kozonga katikati na makolo ya Christ. Bazonga baye baete mabe zali mabe émission o ezo édifier ezo pesa kimia na mabota. En tout cas na pesi merci encore pelongo nya na batu nyonso oyo babenga kabiso pona ba remarque ba idée pour na évolution pe lisusu o ba soutenir biso spirituellement, physiquement ainsi que financièrement. Je vous dis un grand merci. Je profite pour remercier la membre nyonso oyo ba sunga kabiso na quelque chose fin du mois. Na moni bongo bandeko nyonso ya France et pas ya maman Georgette. Merci beaucoup maman na musala makasi yoko sala poete musala oyo toko sala ikene liboso. Que Dieu vous bénisse. Nzama pambola batu nyonso oyo batiaka loboko na sac na pat poete toye bako kene liboso to sala ba émission kitoko. Merci na ma prière na bino nyonso bo sala en sorte que émission oyo est protégée et qu'elle est toujours vers l'avant. Un grand merci na ba héros dans l'ombre oyo bako réaliser émission oyo, je ne peux pas passer sans pourtant le dire merci parce que baosala musala makasi. Et je pense na ba caméraman na biso baosala prise de vue Jacques Milambo, j'espère Kachama Israël ainsi que na côté il y a régie finale, je pense à Dinish Mosolo également DT je pense également aussi à Cordon Elias Sinanduku na bosanité bato nyonso yo balingaka biso mbote pe kimia na mabota na bino. Bandeko Babolingo, na rappelera toujours que Orphelinat Bravo Jésus-Christ est na commune ya Matete, quartier Viaza numéro 27A. Toyambaka chaque jeudi na Matete na Orphelinat. Raison pour laquelle to senga motonyo so ya bonne foi, batu bakomi ebele. Chaque jeudi nous recevons beaucoup de gens et si ka rocha batuana ezalité tozwa ki likanisi ya kuluka espace pour être tout vanda tout ça église il y a Bravo Jésus ministry et bandi déjà motonyo so linga soutenir likanisi oyo ya kotonga église ya Nzambe ayeba ko benga biso na numéro d'aller afficher pour être toyeba ko pesa ba orientation. Alors je m'avais dire bonjour na ba invité mo kwa lelo to ka koyeba nini ememi bango à travers notre émission Bravo Jésus-Christ. Mbote maman. Oui, bonjour papa. Nayami on a émission na biso Bravo Jésus. Babengo na kombo ya nani? Comment on a princesse papa? Princesse? Oui. Ah, il y a princesse Nayami yo. Nini ememi awa. Oui papa vraiment. Nzamba pianga makasi na kokati. Papa, eloko miminga awa naza vraiment naza un problème. Naza un problème.
Mais nous avons besoin de soigner vraiment, papa. Pardon, bon soigner. Toko sunga yo. Kasi senge to yeba problème ango. Nde et que ça en sorte que to sunga yo. Déjà betela ki biso pe problème yango. Mais na lingi batu oyo ba ota la biso. Ba yeba ko comprendre problème ni les autres déranger yo. Problème me déranger, c'est que on doit vivre un garçon mon oui. Garçon on a un ko vivre na ye. Ayebisenga ke abala te papa. Papa isa faute na ngai te po ya yebisenga ke abala te. Ayebisenga ke aza marié te. Na kokoma na zemi na ye. To na kokoma na zemi na ye. Na yebiseke ke azwela nga ndako. Pe ayebisenga amema ngai place oyo azalaka. Nde aye komema ngai. Komema ngai. Ayebi ce que moi si na présentant pas moi si na kinga na cuisine to vanda na moi si na mais papa so moninga na ye a vraiment moi si na modèle ya mbelanga na ndako papa batala pe muto sala mabe non kokate papa moi si na ya talisinga babola mumo ezaki tata ndeko nanga ko talisanga ngote si la maman ina sokola on lambela ngai on pesa nga na olia siko papa non kokate naza besoin papa s'il vous plaît papa pardon non maman vana on a kiti na to solo vana na to solo mokele dans la besoin koyeba mingi sur makambo wana olobina no lokote siko yo ilo réseau elisa oke mobali na yo mobali wana tambo kutana kinaye ayebisa ki abala kite ayebisanga lokote papa OK Sikotango, au découvert une que attends la moitié d'andako. Ngai na komo vanda kuni pa na ye na dona ndako na ye na mwasi na ye wana. Na komo vanda mwasi na esko. Papa na za besoin que na envoyer devant fille wana. Papa s'il vous plaît, et na bobenga ya ina. Bobenga ya tapo na sengi bolimbi. Na ko sala mabe wana. Ton ilinga ngai bisenga teke. Ya bala, yebisanga ke ya marati. Yango isala ke ngai na attaché na ye. Tonton aza métis. Oui, a métis. Ayebisanga te ke ya bala. Puis les mal ezaka ke on a sala ya mabe na ndako wana. Nazwa kutu temps ya empoisonné biloko mwasi na ye wana. Oye alia kufa to tikala ngala mobali me eswaka fi wana te. Nazo ba sous-vêtements na yiba na kenda na banda kwanga papa na mama tika na kolela to na bosenga to yeba makambo sali po to yeba ko sunga yo cesse de pleurer lobela biso tango oye na kata ndako lokota sac s'il vous plaît tango yo na mobali boyoka naki mobali convainca ki ndenge nini po oya kuvanda na ndako ya mbanda ayebisa ki nini po yo ndima oya kuvanda na ndako ya mbanda na yo. Vous planifiez qui nini yo na mobali? Pas de planifier qui loko. Ya ebisenga ke na vanda wana quelque temps azwelanga ndako ya ebisenga ya mwana. Tonga mona ke eumeli ya mona komosa ba réaction wana po simi déjà ekomoke déjà 5 mois. Ekomoke déjà 5 mois papa. Siko comment expliquer olinga mwa mobali yango? Papa na liva. Mais comment expliquer au lingara mutu mais OK ko ndima ba niveau ayebisa OK vanda na mwasi na ngaya ndako sika moko ngai na yebe loko moko na si wana batamaki c'était quoi il motivait que kaka ndako ndeta wa seki ya ko vanda na mwasi na ngai osala semblant bano sala ngondeni so mwasi na yazate abini ndako tsikali ya bisu mibalenga na mobali mais na so mwasi na yende to saba samba. Comment ça me l'a na porno? Ça c'est ma bébé papa. Papa la c'est ma bébé là quoi là. Mais misanga. Ma bene tini osalaki. Papa. Il faut tout bela oloba mabe yango poto eba kosunga yo. Papa on a kinale. Papa kinapa nganga mungu kinale.
Tozo ka bien ti. Okina kimbanse kipanganga apesa kyo nini. Tika na kolela, c'est calmer nanu. Zo maîtrise. Na yebi ko sala ki mabe mingi. Ou apesa kinganga apesa kyo nini. Apesa ngali nzanza. Nakisa ilamba na kati ya rouge. Pesa asambe tu na baola ndako papa. So baki kuna bamona weza asambe tu. Les objectifs ezaki ni tango taki ni nzanza wana. Domination ya mobali. Sikoyo omoni ke makambo sala wana ezosima nango mwasi te. Sikoyo mobali réaction ezali tango tshaki yango po dominer mobali abana koyokela yo mingi. Sikoyo tango na wili obeti lisola poison tshaki po anini. Mwasi akufa. Sikoyo poison maligo tche ezosima kate. Wanotshela mwasi na biloko to tshela bango mibale. Biloko mobali ngana ndo tshela ete kaya mwasi. Ali akufa atekelo libala. Po tika la ko régner na mobali na yo bien. Papa ngana ye bisenga ki abala te koma mwasi na. Mais ngasko na tuna yo tango ye o découvrir que abala ki. O découvrir que on ndeni. Ayiko yebiso en tout cas nazana mwasi na ndaku. Aya yebisenga clair ki azana mwasi na ndaku pe tona yaki pe na ndaku na moneke. Siko réaction ezaki ndeni tango yebisaki mamba mwasi wana. Mère na ngai changer ki vers mobali mère na ngai changer mais amaneka ko conseiller nga tout le temps. Bana conseiller nga tout le temps que le kanango na vona pour quelque temps to kezwanda kulibanda. Boko telanga mobali s'il vous plaît maman na biso toko tana mwasi toko tana mbanda na yo. Hein? Papa beaucoup de senga pas. Kasi tozo kotaye to senga pardon, hein? Na olinga o senga pardon na mutema. Mais yebisa biso nini est motivé o senga pardon? Qu'est-ce qui te motive? Papa bola maman moi c'est un apiko na ngileke beli. Malgré no sale mabe mais ya saloka bola. Salanga ka bolamu. Ya salanga ka bolamu papa. Bolamu nende pa na ngileke. Yango kokite ko sala isusu mabe on ndime c'est vérité. Mais siko na zemi wana zemi ya mobali wana sikoyo tango kazu ebisi vérité ke babengani yo ozi osala nini bokotela ngai mwasi ndaku toluka kosolola voilà toluka koyeba yango bandeko babolingo na baka toujours ke bolamu epolaka te. Bokotsae. Yaya, bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Bonjour, papa. Nayambio? Oui, merci. Beauté, Princesse. S'il vous plaît. Vous allez bien? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Combien on est? S'il vous plaît. Vous avez un problème? Tu pleures pourquoi, ma chérie? Non, papa, vous êtes Mais comment vous allez l'année? Il y a des caméras. Qu'est-ce qui t'arrive? S'il vous plaît, Yaya. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a rien de grave. Mais comment elle peut pleurer s'il n'y a rien? Est-ce que je peux t'expliquer, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux me donner les temps de solo la maman? Voilà, maman. On va se parler, oui, je vais m'asseoir. Mais Nako permet de télé campagne dans les latines niveau. Qu'est-ce qui t'arrive? Et comment il y a des gens qui ont laissé la maison? Combien de Yaya, s'il vous plaît. Mon Dieu. Est-ce qu'on va la sur la maman? S'il vous plaît. Princesse. La grande. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Yaya, vanda to solo là. Yako vanda. Mais avec cet état, comment je vais... Asseyez-vous. Excuse-moi de te toucher. Ah, oui. Moi, je suis Papa Cheikh Moukadi. Mukolo chez Bisso Télévision. Également, on a conçu cette émission pour résoudre les problèmes au de foyer, les canabas foyer à Batou. Neko, Azayna Makambo Sengeli a solo na yo, a expliqué yo. Makambo, ils ont comme la bino. Excusez papa, mais princesse, pourquoi ne pas me parler à la maison? Tu vois qu'il y a un ndaku na yona nazarano mabe. Et comment il y a une émission et puis tu sais que mon mari n'est pas au courant marambo nyonso. Yeah, s'il te plaît. To yebike, to sali peut-être acte moi bien te limbisa biso, mais makambo c'est que to solo lango awa pour que to soit solution na nyonso e komeli bino mibale. Ils ont concerné yo ainsi que votre mari. Bien sûr, mais il fallait que ce soit en famille. C'est pas qu'il y a une émission, et puis ça encore, il y a un mobile. Au soleil, un grand fan.
Mais comment tu peux faire ça? Tu sais qu'il y a la télévision. Princesse, si tu avais me dire, non, bien, tu devais m'expliquer à la maison. Et pourquoi ne pas rentrer à la maison? Ce n'est pas encore tard. Papa, on va régler ça à la maison, en famille et les cabias. Je ne connais pas le nom. On vous appelle comment? C'est Madame Huguette. Madame Huguette, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vous pouvez me donner 5 minutes tout sur le moment? Je sais que ma cambo est les cas où ils ont concerné. Et oui, on peut s'en remercier. Mais si ça me concerne, les âmes en famille, c'est la petite soeur de mon mari. Ça veut dire que nous là, nous sommes là, on fait partie aussi de votre famille. Mais avec des caméras et puis... Non, on filme pas, on filme rien. Il y a rien de spécial. On filme le Morotsé. C'est entre nous, on parle. C'est entre nous, nous sommes en train de parler. Ça veut dire que vous avez dit c'est ta petite soeur. C'est la petite soeur à mon mari. Ok, tu es sûr que c'est ta petite soeur? Mais bien sûr, je la connais très bien. Ok. C'est mon mari qui l'a amenée à la maison. Tout ça bien, il y a une petite tournée. Et puis, n'a combien ceux qui ont des problèmes, fallait expliquer, tout ça tellement bien. Est-ce que votre mari, il est à la maison? Non, il est au travail. Au travail? Ah oui. Vous vendez bien Nandak? Il n'y a rien qui se passe à la maison? Tout ça bien, il n'y a aucun problème. Vous savez constat, il aura moroté à ma bien Nandak? Même pas. Ceux qui n'ont pas de problème, princesse, tout ça je sais pas, c'est comme le niveau. Est-ce que tu connais, excusez-moi pour des questions, où est la famille Mbaïlo Madame Mingi? Ou ceux qui ont une belle famille, quand on visite. Mais papa, ça c'est ma vie privée. D'ailleurs, on a habité pour je sais que c'est ta vie privée, mais c'est que je dis, nous sommes là pour t'aider. Et à la fin, il y a des problèmes en fait. Juste là, je ne comprends rien. Problème, mes amis. La grande, est-ce que tu peux parler avec la femme de ton frère, si c'est possible? Princesse, tu vas me dire. Arrête de pleurer, s'il te plaît. S'il y a un problème, on va régler ça. Donc, expliquez-moi, sens-toi à l'aise. C'est quoi les problèmes? Princesse, oh bandelelo moko limbisanga. Je ne sais pas en fait, au salinga nini na limbisa yo. Non, doucement. Attends un peu. Peut-être qu'on t'a influencé, tombe sous le bas. Qu'est-ce qui t'arrive? Et d'ailleurs tu pleures, ça va brutaliser, tu n'as qu'à me dire ce que l'on est le cas. Qu'est-ce qui t'arrive? Sois calme. En fait, Zano calme. Parce que Marambo, je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Osa princesse on a yébaïta? Oui, non. S'il vous plaît. Quoi? Princesse, osa de comme mobile n'a été comment? So moni na ye awa. Na za besoin ya solution mambo na sali peno. Olimbisa ngai. S'il vous plaît. Jésus. Non, arrête. Tu vas me rendre folle. Princesse. Osa de comme mobile n'a été, osa mandana, ça veut dire quoi en fait? Mais non, c'est pas vrai. On a tenu au son, on t'a maltraité, tu n'as qu'à me dire. Non, mais attends, s'il te plaît. Attends. Comment? Est-ce que ça a été en loba? Mais je n'arrive plus à comprendre. C'est la petite soeur à mon mari, mais maman loba. Va, s'il te plaît. Est-ce que tu peux t'asseoir, s'il vous plaît? Seigneur, est-ce que tu peux t'asseoir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Yaya, osa bananae, ça veut dire osa nani? Osa bananae. Okomi na ndaku nene ni osa bananae. S'il vous plaît, non. Ne m'appelle pas. Et surtout que benga tes princesse. Osa bananae. Et pendant tout ce temps, j'étais hébergée chez moi dans le coin, j'ai pris soin de toi. Et il est ça m'a tous arrivé à Nanga. Ah non, c'est pas vrai. Non, s'il te plaît, sois. Tu me dis comment on a Zaranayo? S'il te plaît, va, s'il te plaît, va. Je te considère comme ma propre sœur. Et c'est ce que je récolte aujourd'hui. Non. C'est dur. Mon bal est bon, ça l'est tout droit. Ça, Kenen tout droit but. Ibanda pe on est au kumana séminaire. Non, s'il te plaît.
Yaya, pardon. Je n'arrive pas à croire ça. Pardon. Non, s'il te plaît, Yaya. J'ai pris soin de toi. Je t'ai considéré comme ma propre sœur. S'il te plaît. Tu t'es hébergé chez moi. C'est ce que je récolte aujourd'hui. Non, Vanda, Vanda, je suis avec ton mari. Vanda, non, s'il te plaît. Yaya, s'il te plaît. Vanda, Seigneur. Vanda, vraiment, comment je peux être idiote jusqu'à ces points? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yaya, viens t'asseoir. Assis-toi. Je suis là au milieu. Je vais faire en sorte que Bobundate, Papa Eli, Zabilo, tu es là avec moi. Vanda, s'il te plaît. Vanda. Yaya, quitte ça moutema. Quand les hommes parlent. Non, ne me dites pas de me calmer. Tu ne sais pas comment j'ai vécu avec cette fille. Je l'ai pris en charge à 100% dans le coin de Konanga propre. Non, beaucoup l'imbandaranda Konanga. Et sans le savoir. Tu es tellement sorcière aux hommes Non, Yaya. Tu n'as pas de cœur. Non, Yaya, s'il te plaît. Vanda. Yaya, s'il te plaît. Donne-toi, Vanda. Vanda, toi solo là. Toi solo là, s'il te plaît. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Toi solo là, s'il te plaît. Connaître moins Bola Munayo Nde Tindiye à réagir au lingo. Seigneur. Ok? Luka ici quand non, je n'arrive pas à croire. Makamuni so salaki na katanda. Papa na cinéma maman bé. N'hésite pas mon nom, comment on a raté? N'ose même pas. Et puis tu me regardes dans les yeux. Après tout ce que tu viens de faire avec mon mari. Après tout ça dans mon bali nanga. Et tu me regardes dans les yeux pour ça na mon bali nanga. Et moi je t'ai hébergé chez moi. Je prends soin de toi. Akendaki plus loin peut bonda comme pour bébé sayo. Quoi? Donc Dieu est grand, Bola Munayo Nde peut être sauvé. Des fois, tant qu'on a la makamuma bête, soit commis par une zamani, sans le savoir. Non. Tu t'es permis au Keti par un apport au manga. S'il vous plaît. On est dans le bébé pour Bola Munayo. Dès qu'il est belé par nous, les bis sangai. Seigneur. C'est calmé, Yaya. C'est calmé, s'il te plaît. Oh mon Dieu. C'est calmé, Mouké, s'il te plaît. C'est calmé, s'il te plaît. C'est calmé. C'est calmé, s'il te plaît. Je sais que ça fait mal, mais c'est calmé, Mouké. Yaya, continue, Koloba. Après, ça, la guinine. Nasele ma bébé, papa, na kine na ndako nganga. Puis après c'est un kisi. Nataki na linzanza na tsona samet na bomba saka. So igeta bimi ndako tikala yanga na mobali. Ataki ne musala no benga yi bébé. Natiki nga mona nakuzunga pe oya. Natile poisson na biloko papa. Nasele ma bébé. Beaucoup de langai mobile na bango s'il te plaît. Beaucoup de langai papa, maman Vanda s'il te plaît Vanda. Akolimbisa yo, nzamba aussi mamutema na ya kolimbisa. Beaucoup de langai papa. Beaucoup de langai papa. Ça fait très mal et ça la passe na motema mais je me pose des questions pourquoi co-héberger mbanda maîtresse au lieu de la danda place mususu oye kochai na kata ndako place mama mwasi na yo azali et tranzamba bunene ya nzambe oyo mama oyo ba poison ba kisi basali ezuyete parce que elle a un dieu motema peto et pesa biso leçon tout ça la bolamu ya mama oyo nde ebundeli quelque part l'homme de Dieu kokota rapo ameka mpe ko yimbola makambo eleki na kata ndako mama oyo bokota langa papa. Beaucoup de aussi ça dossier parce que ça fait très mal. Beaucoup ça y est. Chef, bonjour et bienvenue. Papa n'a pas de monter. Non, papa, nous avons compris bien. Aussi ces années. Nous avons pâtissé à Zolé là. Oh, petit. Et bon, yé azanani. Oh, madame. Eh, vana tout solo. Vana mon keto solo. Vana mon keto solo la makamboza. Est-ce que ko vana te papa tout solo moké? Et là, vous êtes, Vanda Muketo solo là. Vanda, s'il vous plaît. Merci beaucoup, papa. Merci Nanenge Onimiko Vanda. Babé, on a comment y papa? Oui, Nabengami na kombo ya John. Papa John, hein? Oui. Olobi au moins sinayo? Oui.
Oh, moi, c'est un peu. Obi wana kuna leki na yo. Oui, oh, cousine. Cousine na yo, hein? Donc, baza leki na yo, moi, c'est ça. Avant n'arrive pas na yo. Avant n'arrive pas na yo. Ok. Leki ya papa, est-ce que sur le na grand frère na yo? Zani. Où sont les gars? Non, s'il vous plaît, John. Ezaka ken ngana yo lobalanga ka vérité. Ezaka yo loba vérité parce que bola mo igete epa na ngele kebele. Ngana tozala ma cousine te. Ezaka soutenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle dit que zan de konangai. John loba vérité ngana tozandeni. Pour ngai de sina na voué na ngai. Ata lole eza témoin papa na lobi na ngai. Na lobi na ngai. Po eza vérité. Ngana yo toza mwasi na mobali. Toza mwasi na mobali. John, arrête de faire semblant. Voilà Sani. T'es voilà mon sentiment quand tu te tournes puis on est ici mon bi non. Et le goni nazo. Eh, kindi yo kende ko loba devant mwasi na ngai. Hein? Patricia, nana zoki yo na mboko ya. On a supporté yo ba makambo bele. Yo zwanga na mboka te. S'il vous plaît, tout tambola na sincérité. Songa na ye awa. Pardon John, yo loba ka vérité ke ngano toza. Cousine cousine te, toza mwasi na mobali. So yo ozo bomba ngoti lelo ngana bomba na ngate po déjà si na lobi vérité, pe na continuer toujours ka koloba ka vérité. Patricia, ngana yo lingi koloba ke lokola nga keneki mboka. Nazu a charge makambolo ba ya mboka wana ngana yebi ya mboka. Makambolo ba ya mboka wana ngana yebi ya mboka. Nga ba problème na mwasi na ngai. Na oluka problème te mais na oloba nde eza bongo eta vérité. Itaki tata mwasi. Azo yebisa nga ke kende na ye, supporter kuna, tangisa ye. Papa, aza mwasi na yo te. Non, aza mwasi na nga te mwasi na nga. Ah John, oui, mwasi na yo. Oui, mwasi na nga ye. Yes. Siko ye a cause de makambo. Papa, s'il vous plaît, papa, moni. O ba roba ko bokola. S'il vous plaît, John. Bana mosu na ndako eza ko bokoli koyi. Merci. Le quoi na komi koyi papa, grande fille le quoi nga boy. Papa na sokoli maya tongo. Na yo luka bino kapola kosala mutu makambo. Nozwanini. Ako bomanga pe er mosu natation na makambo mosu azoloba. Merci. O yebi ete. Merci. Non, na yebi na koti ya ndeko na ngai. Merci. Ada cousin. Hein? Merci. John, donc ndeko na ngai. John mambozo be solo. Oui, azako solo makambo. Azako solo makambo. Papa c'est là. Elle m'a fait to ke na makambo malembe. Seigneur. Siko muntu mwa nenge be ya otugulu baki akoya light bilamba aya boko solo makambo. Tango zwi ndeko no tiena ndako pese chambre. Na za ndeko na yo tie, ngana ndeko na yo. Na kutu za ndeko na yo. Na za ndeko na yo. Kwani ya kuna kwa papa. Kuna kwa makambo. Oyo kaka te palo baka vérité makambo makambo wasila. Ela nanu makambo to sila ndeko na ngai ya mo. Makambo esi papa zo wanga na ye mama. Akondima na ye. Akondima na ye, s'il vous plaît. Papa John. Papa John. Na awa yondo za responsable, yondo ko makambo vérité sur makambo. Boko tala musala nzambe s'il vous plaît. Boko tala l'homme de Dieu to mekambe ko solo là. Maman Vanawana, s'il vous plaît. Vanawana, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, la rakiti moko pour l'homme de Dieu. Oui, la rakiti moko, voilà. Tous sur la likambo et en famille, tous ont la félicité que son nom pas un bon limite ça pour na kokota kita mbele kaso. Ezali beaucoup de la même salle s'il vous plaît. Aya. Beaucoup de Ah, l'homme de Dieu, bonjour, bienvenue. Shalom, papa, shalom, papa. Jessica. Merci. Pour ça, on a battu au lundi émission parce que vous avez observé. Papa, Motunaïe, est-ce que Makamo, moi, tu as solo, maman, ou soloba, il y a solo, tu as le putain. Oui, papa.
nakobeli mwa mwasi po deja nakulu na kala aza mwasi na ngai te azoloba ngo bien aza ndeko na ngai cousin aza cousine na yo. Ok. Papa, s'il vous plaît, non, respectez bateau bazawa, pasteur, s'il vous plaît. On continue toujours, on pourra le couteau dans mon qu'on a eu. On doit continuer. D'accord. Si on a makamune komeli, moi ça va découvrir que yé moralbi que est-ce que aujourd'hui décision il n'y a pas de personne dans le maloba. Oui, décision na ngezali akobanda lisusu pas na il fallait que ok. Na ke na zimion na ke na makambozo lo bozo raisonner ngo na na ebi. Mais si quoi Luka. Ça lui fait ça de. Oh ye eloko zo Luka. Oh ko ça mandé. Papa, si réellement c'est ta cousine Nengo Toloba Awa, Nengo présentanga, Zemi où tu es. Quand tu veux venir avec elle, les autres t'as raté Zemi. Je n'ai jamais remarqué quand même ça comme Wendia. Parce que yo c'est quoi Ebeka Zemi Bandakala. Non, on a dit points. Et de l'autre mon côté. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, la pêche Maloba parce que papa Zoang, il a représenté son résultat aux Dara. Test ADN, tant moi la robot parce qu'on ne peut pas accepter. Mais papa, c'est que l'État peut ça moi si 80%. Il y a celui qui a le milieu à mon niveau, il y a l'État, au cours de la responsabilité, à moi on a eu tir robot. Nous celui qui moi on a beau à moi on a eu payé là on est dommage mais nous on a l'obligation, il y a charge à moi sur yo. Tim qu'on moi on a robot. Tu es au papa. Charge à l'état qui a dans des colonnes, mais charge à moi, ça fait que moi aussi, et baby déjà, après baby, ça veut bien dire. Et baby, c'est déjà parce que c'est fini entre nous. Moi, on va continuer à le couteau, le quoi, regarde un peu comment tu rougis. T'as comme rouge. C'est ça le problème. Combien d'années on a fait ensemble? On s'est permis que même nous, tu vas me laisser péter à la maison? Non, maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Après la note, les gens ont plein de souffrance, mais si pardon, ma maman ne soit pure, ne m'énerve même pas. Les balles, si les caca, les lopés, ah. Non, maman, cause de la décision, la canate, s'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Toro solo là. L'homme de Dieu n'a péché Maloba. Papa Chic, merci Nzamba pour la biso. Amen. Nalandi lisolo oyo evangeli tina suka. Je crois que nalingi n'apporter lumière na makambo ezoleka awa. Parce que moni na mokili oyo na se na moi soki tolingi to réussir na makambo biso nyonso faut toyeba kotambola na vérité soki vérité ezali na kati na bongo na moto je crois ba projet na yo za na ngo kokisa. Amen. Bible lobi na biso vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mwinda babomba kamo na se ya kitide na se ya mesake batiaka ngo na likolo mpona komona nzela. Papa nalingi o comprendre eloko moko. Na liboso na yo eza na biloko mibale. Eza na liwa, eza na bomoi. Liboso na bomoi na yo. Lelo soko ozwi décision ya koloba vérité, koyambola makambo eza na kati ya motema. Po na yo ki mama aza ko insister, mais yo za koboya. Mama aza ko insister, yo za koboya. Pe mama lobi aza na zemi na yo. Mais yo zo wanga na zemi. Makila ba wanga na kabote. Makile ezalaka moto mobimba makile gangaka makile ozo wanga na lelo so akomi président de la république okoluka ye lisusu na kati na vie il faut koyeba koloba vérité ntango nazoloba mpe boye nzambe azoyebisa ngai ke il faut passer na délivrance mpo na vie na yo parce que namoni molili ebele namoni kufa ebele ezodomine na kati ya vie na yo mais lelo eza mokolo oyo nzambe apesi yo occasion ya koyambola koloba vérité. Ko persister te na lokuta. Soki ozo le beza solo. Mais soki eza lokuta, papa se mie na place oyo, yambola masumu. Makomi lobi na biso en confessant de la bouche, on parvient au salut. Ko persévérer na malté, ko persévérer na vérité te. O eza vie mobima. Eza mutu mobima. O vie ne comme na risque comme pe na danger. Je ne pense pas qu'au koki o sepelo mo na vie ya mutu zo kene na danger. S'il y a un problème, il y a quelque chose que tu connais réellement. Ne demeure pas dans le mensonge. L'homme a vérité, tu progresser, et puis tout le monde a mon azam et la bonne monnaie. Oui, mon salle est vraiment.
na ko na bolimbisi devant moi sinanga devant papa journaliste na oele kanaki je peux sanga passe parce que ce qui moi sinanga pe akukuka kolimbisanga parce que mabe utaki pepa nayi to balani nayi to sali bane ebele mais na pesi nyos oba senga kingai na famille na bango depuis to bana na ye azwaki zenité na mekaki ko bima libanda ndene kokuta na Prince kubandaka kosolanga na premier jour to bimaki ay ko yebisanga na komi na ze na mona ki ke moina tika epe bongwe simba ki te pona biki aza mwana bato. Ah oui, ndo meme na ndaku nanga. Et puis le cours ça kaza ndeko na yo. C'est ça non? Continue. Tellement mona kaza mwana mutu nga aza mwana nyama, yango zwa ki na balabala, o meme na ndaku nanga. Madame. C'est ça non? Vous allez bosser ça. Mama to kaina na lufu. Natala ki pe lokola age le kusanga. Nandimaki ka charge wana na memaye ko soto bandi quelques jours na kulukela ye ndaku quelque part pembeni na futela ye abanda to vivre vie na biso pembeni mais etake tozana ye pona na sepela kane makasi selon ndenge azalaka. Et puis ils ont remettre la faute sur moi qui te bota té. Donc il y a l'hôpital d'habitude qui sont d'aller tout ça bien et on le baki nga bota té par rapport à ni. Tu sais très bien que tout moi là là plutôt bah oui ça sont d'aller que tout ça bien. Parce qu'on ose remettre fardeau notre sur moi qui nga bota té par rapport à ni. Oui, c'est que elemboye ba n'est pas nan. Ils a faute ils pas nan. Ah c'est parce que moi je n'ai jamais osé. C'est moi c'est là les balana parce qu'on a la bota ka. Parce que c'est ce que tu dis non on va Maman s'il te plaît. Luka Kimia, maman Kimia s'il vous plaît. Donc papa yo kina ko mekalibanda. Oui. On dengue no balé boumeli sans enfant. Et au monique nandimi ya solo ki ngai na botaka parce que na monique moi si azuzé na koki ko boya ite ko eza pe matila na ngai comme na bombi moi mingi pa na madame na boya ki ko yebisa ye na tanga na zoluka moye ya kulukela enda ko pembe Bon liboso wanga ne pwani kasi wanga ne po kisanga soni pena na plateau bo kisinga soni wanga ne pwani ce qui na bandaki kubuya po na yebi ke mwasi na ngai alingaki makasi alinganga pe makasi kasi zoba la vie imbécile vous traitez d'idiote vraiment donc na ndimi ndimba nda kunanga sans le savoir et ozolo bana pe mwasi na ngai alingaki yo J'apprécie ta maîtrise hein. Non, c'est l'homme de Dieu pour continuer la bango. Oui oui. Papa na sepeli ndenge lobi vérité. Nzambe akosala ngolu. Mais je crois que tu reçois tant à kosambela pour passer la délivrance. Pour obscurité za mingi de busabo mona. Mais tant ozoloba pona mwana mwasi oyo azobota te mais nganza mazo ebisanga ke mwana mwasi aza mwasi ya mabota. Aza mwasi ya mabota. Mais akutana kana komba moko mukolo pesaka mbongo ya dot. Ndesika bitumba ya mabota na ye bandaki. Bakangaki mabota na ye. Mais aza mwasi ya mabota ebele mwana mwasi oyo pe oui dot nanga et puis les jours papa za ko remettre dot na libota na yo nde bakanaki mabota na yo Seigneur il y avait la jalousie bato basepela ki na yo oh mon Dieu nde bakanaki mabota na yo mais aza mwasi ya mabota ebele aza mwasi alipambo peloko na sepela na mwana mwasi oyo motema malamu na ye voilà yango nde ebateli na bitumba ebele ya kufa oyo etelemelaki ye mama fo leka na délivrance mwana mwasi oyo akanga papa oyo na kisi libala na bino mibale eza ya anormal eza libala ya nzambe te bozotambola na aveuglement mwana mwasi oyo aza na makambo yo yebi te akota na bandako ti avandi na ndako
yango makambo ebele na kati ya ndako na bino ezalaki paralysé na kati na ndako na bino bovandaka bino moko te il y a des esprits oyo etambolaka papa Chic bo excusez mpona maloba oyo ntango papa azalaka na rapport na madame na ye ezalaka na serpent moko causé par mwana mwasi oyo na kati ya ndako ayaka korécupérer basuperbe ndomoni maboko ezoya te papa nakoyebi biso eloko moko ntango tokusaka na ye naza kosatia te eloko moko te na nzoto na ye namonaka lokola nalali kaka na motu mais eloko moko oyo ya puissance ya biso mibali nazwaka yango te yango etindaki nga mpenza nameka nango Maman, makambo l'homme de Dieu le médaille solo. Réponds à la question, tu as évolué. Papa, est-ce que Esaïe est solo? Papa, tu es solo, on casse tant que. Est-ce que Esaïe est solo? Il faut pas passer vraiment sur la délivrance. Bolingo oyo eza ya nzambe te. Biloko tia na kati ya ndako, il faut équiper kene tout ça la délivrance na ndako pour na kobimisa yo. Moi si na oyeyo, c'est ta femme. Oui papa. Aza na motema munene. Makambo supporter. Na ebité moi si na ko supporter. C'est papa na ko fukamali bisanga. Faire moi c'est que ça conviction motema na yo. Guess. Quoi, il n'a pas semblanté. Nazaka mobali na yo. Guess. Maman, télémission mobali na yo, s'il te plaît. Télémission mobali na yo. Le père de l'image na yo. Télémission mobali na yo. Habilité. Ce que l'imbici n'a vraiment. Téléma. Papa na yo. Koko senga ngai vraiment. La kosala nyos. Lève-toi, s'il te plaît. Donc, s'il y a un téléma. Amen. Voilà. Yama mobali na yo. Voilà. Pesa mobali moi bi pauvre maman. Hein? Pesa e bisou. Voilà. Molimo yango wana. Banda, on ça émise. Voilà, mesdames et messieurs, on a la fin de cette émission. On se retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour l'intervention. Merci papa. Alors, bye bye. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zo botate, ndiye ngo kutaka keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala ni mpona to senga ko toni.